Mais déjà, après comment qui musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, moi je suis allé déjà à ça rejoindre déjà. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que, bon, apparemment, comme un musulman, comment nous sommes maintenant, parce que vous avez déçu. Donc, on prend déçu dans l'église, vous avez monté, comme déjà déçu, dans l'église, au Fandi, mais, comme un musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Parfois déception pour l'église ou bien non, les allées déception pour l'église et puis spirituellement marambobélé dans salle en Afrique du Sud et comment aussi mbali sous-souté spirituellement oui bah musala ok oui musala olongwe musala ok donc autangi nozwa musala bienté tandis que mon un sous mutu botanga ene au progresser unité de ba belle famille nga bazala ba musulman ba comment conseiller non mais quand nous islam belle famille no bala nani ba famille moi c'est nga quoi donc j'ai tout comprendre bien parce que tant que balagi moi je suis dans un musulman te ayazala ka musulman alors moi c'est quoi comment et il y a maman na bomba longo ba comment ba chrétien mais tant au bali azaki chrétien mais ce que papa n'est pas musulman na bande connaît ça ok ce que bangonde côté à papa n'a pas influencé yo ba communauté ya ngai par rapport à ba souffrance na yo ma mtozo ken mais kana no islam nabi que a Jésus-Christ par rapport au tomonaka na film image te que longyo na mona na film to ba film total ka soki ange abimeli mutu lumière ana ngasko no lukana tala ye à travers lumière natali longine mais nakoka ko fixer été ndai bisinga ke ezanga Jésus Christ mais kana bisao ke aloba donc nakoka aloba makambo aloba na anglais aibisa na anglais there's no way than me donc yana nzela mususu te ke ngai na eka na biso aloba na ngo 3 fois nzela mususu benza nzela na ngai bu alimwe donc yonga na vie no betsa bande ko mabakute na bi bande ko biloba loba biso ba noir to na nzambe na biso kimbango dobwe nga na vie o nga na mona ya passe moto convaincre nga que Jésus Christ a nzambe te to bia nzama mindele donc ya passe tant aloba na nga bongo alimwa ya te ke na loba po nazo mbongo ube batu balandanga po nga na loba toujours eza risque na mutampia ka soka bongwani na yuma soka bongwani donc Jésus Christ singa there no way que nzela muso ezate que nzela na a disparaître tant a disparaître ngana kimi mbangu na ndako wana sala milimo mabe bimelinga milimo mabe ngala benyo milimo mabe bimelinga na bimi libanda ce que zala hiver malili betinga na okokalisute na lobi ngana musulman na koti na seule prière wa musulman elo monte sala melanga na lobi so ezayo Jésus Christ kitango na bongiselio ya kofanda na fandi kabwe ozongi susu na zongi lisu na position na aye lisusu afandi na même kit. Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku
et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Dernier virage, émission Nabino Boulandaka. Partout comme au monde, en tout cas, les Bandeli, voilà, donc on en a besoin. Il y a terrain là, na Kinshasa, au Tonga, moi, loco, ça va activité. Toronto VIP, Toronto City VIP. En tout cas, le document cadastro garanti. Et puis, vous allez bien situé dans la commune à Maloku. Donc, il y a quartier industriel et quartier commercial à Maloku. Et puis, Pemen à Maï. Donc, vous hésitez, vous en avez besoin. Au sein de l'Ogmo à Kinshasa, au sein de l'Ogmo à Kinshasa, effectivement, il faut contacter Papa Willy na Canada. Voilà. Donc, Lélo, vraiment avec beaucoup de plaisir, nous allons recevoir un compatriote. C'est un frère. Comme on a eu, il y a scène, projet MM, tu comprends dans le langage émission d'Abissol Lolo, pourquoi projet MM, tu as mis le langage émission d'Abissol Lolo, le témoignage c'est vraiment édifiant. Azalaki chrétien, a commis musulman, musulman zongi chrétien, et puis qui chrétien a zongi à tamboul. D'abord, branamiste, accueilli témoin de Jéhovah, à l'équipe de l'église des réveils. Vous allez comprendre dans l'histoire de Soane de l'eau Awa. Pourquoi nous sommes et puis Jésus abimela qui est vraiment Jésus-Christ abimela qui est pour azonga chrétien. Ayembaka, en tout cas, dans la quatrième émission, on a vu sur le également extrait. Donc il y a Tibnaye, où ils ont déjà dans YouTube, et puis après il y a parcours du début jusqu'à ces jours, et puis ils ont vraiment la quatrième émission, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir dans les embryons. Bonjour mon frère Projet MM. Bonjour papa Limia. Voilà, ils allaient vraiment plaisir que les Canadiens virage notre émission pour la toute première fois. Oyembaka, mais comme Oyembaka, surtout Banana Oyemba. Oyemba, vous allez chanter de l'éternel, ça la musique chrétienne, ça la musique gospel, c'est la chose à capella mon mouké. Ils ont trouvé Banana. Philippoi Fulaka Yesu, Sunga Betu Nzambi. Masia tubilaka yandi ngeke ya kulala ina memona mono memona nzambi Yesu kenzila ninga nzambi kele bukila ngolo betu sala keba koya mampangi betu buya banzambi ya bazina mampangi betu buya banzambi ya bikeki inake dia kaluvunu kaya biboke ya luvunu Nzambi kele bukila ngolo betu yangalala ole wana nzembo bandeko na biso pesa mon passage voilà batu bayokio ndenge oyembi c'est vraiment avec beaucoup de joie de recevoir mon frère maintenant mon frère on yambi la 4e émission na biso lelo. Alors d'abord, comme dans le projet MM, ils allaient comme on a eu la scène. Est-ce que d'abord, Bissot et Lobinini, comme voilà, ils allaient l'abréviation, ça veut dire quoi? Bon, bro veut dire brother. Brother, en anglais. Ouais. Kati bro. GMM est là qui si combo, et là combo papa na maman va faire ça. G est là qui si Gigi, M Moulemo, M Susumuosa. Ah, ok, d'accord. Voilà, ça on a compris. Alors, comme Nayambi Olelo, donc tout le la disons, mon album là, parce que vous allez vraiment en studio, vous allez préparer l'album à 6 titres déjà. Il y a déjà aussi là, moi j'ai déjà sur YouTube, tout le monde a regardé l'émission d'Abissado. Mais avant tout, comme à niveau, il y a l'album là. Il faut découvrir, comme dans le but de l'introduction, on a un témoignage assez édifiant.
et puis parcours na ezali assez typique hein ndenge to solaki déjà awa na off parcours na yo chrétien musulman chrétien. Je crois que c'est quand même rare. Il y a batu oyo kozana kokutana mutu oyo azalaki chrétien comme musulman et puis azongi sous chrétien. Souvent zalaka soki mutu azalaki musulman comme chrétien ou chrétien comme musulman. Mais faire les deux dans les deux sens, c'est quand même assez c'est unique quand même hein. Là c'est la première fois au Congo. Alors ozana d'abord expliquer d'abord biso origine yo au bandaki d'abord makambo ya koyemba ndenge nini puis voilà expliquer d'abord biso enfance na yo muke bat ba comprendre nani comme nani Gigi azanani ngai na bandi koyemba na église The Way et là ici la voie ou les chemins là ba âge ni dans zolo wana nazali entre 8 ans à 7 ou 9 ans. Voilà, vous allez au bout d'abord la famille chrétienne. La famille chrétienne. Voilà. Et puis, vous allez dans l'église The Way. Voilà. Et tu as une communion d'enfants. Dans l'église de réveil, il y a Kango, école de dimanche. Et nous allons encadré par maman Nangaï, Dorothée Machine, que je salue en passant. Et moi, maman. Oui, il y a encadré à jeune. Ok. Ouais. Bientôt pour publier livre ça les thèses de doctorat au Congo et mon père Gilbert Moulemo bon ba ensemble na dewe donc bandi oyemba wana si ma veni na biso zalaki avenue Babira Bozi a répétaka wana grand-père Bozi enfant de pas ba parents n'est pas maman na répétaka wana et musique n'y a ce kotaka na lupo na biso et ba yana nga papier rouge na yolo bazalaki ba membre ya s'il vous plaît la gamme des fois ceux ba parents ba lali ba yiba biso to qui répétition ya s'il vous plaît la gamme ndinga vous allez moi la muké déjà oui na moi na muké entre deux yeux dans l'église toujours église mais toujours qui n'a père na moi na mukio bana mikio basala ba spectacle na famille donc ça ba ndio yemba ba opese ba mbongo voilà donc na ngé ko yemba ko bina ba yana ngaton ba minga ngape na comme fiancé ba ami na nga à l'époque ba eviki kuli abala confrère na bino wana Karine Mokonzi. Nous allons avec nous. Tu vas dire, c'est l'orchestre na biso tu interprète la Bozi na s'il vous plaît la gamme na ba ninga nga Evi Savane Landu aux États-Unis Juma Sassi pe na Canada tout ça l'orchestre na biso. Donc bizarre, vous avez un nzambe, vous avez un orchestre. Et bien na yembela nzambe. Ouais, mais baninga mso yembela. Yembela nzambe te ngasko na influencé baninga nanga. OK. Na groupe na biso te faut ça l'orchestre. Ça l'orchestre voilà. Tout ça l'orchestre tu interprétaka. Et comme à un moment donné j'ai comme pousse à tout changer ton makambo ba Janspi les yeux en plaire na Congo. Tu changer to comme ko ça la musique R&B ko yemba jar karaba. Ba américain tous allez ba idole ba Boyz II Men to comme ko imiter bango et là moto encadré biso tellement zané avantagé na makambo ba instrument bazalé na instrument na ndako yevement na benga ke génie musique malgré milobela te Lola Mwana. Ah Lola. Lola. L'artiste est Lola Mwana. Que je salue en passant aux États-Unis je pense. Oui. Il y a un encadré biso ko tasima première fois na yemba ke guitare réseau betani Lola moto ayembisanga bongo. Nde tito kola biso tellement ba parents bazalaki famille zale famille moko boy moi makasi et ba parents balinga classe trop biso nyonso na baninga na biso. Donc ba parents na bon na yanga bando pousser biso na classe nde ya ko dominer nde tulandi nzela classe entre temps na yemba na kana ba chorale et il y a chorale même catholique bon baninga na wana groupe salaki sikoyo groupe to salaki et s'il na ici na Kabwani en fait to Kabwani donc lelo mututo comme responsable mais
tokabwana epe pour babango balongolenga bazala se balongolenga groupe ekufi se na zongi groupe balongola pwani bon ezalaka incompréhension kaka baninga awamona neti olekela bango quoi balongoli se balongoli groupe ekufi ba continuer se na zongi nde tomoni to évolue ça dit que là aujourd'hui la jeunesse na yo déjà to beta pe ba concert na hôtel 10 midi na yo bandi d'abord koyemba na chorale et puis bon ça la groupe na quartier tout ça donc expliquer wana et puis beaucoup tiki musique ya biso boké na R&B ouais et puis après ce que bokabwan tango na bokabwan et puis après qu'est-ce qui s'est passé pour na yo ngai no continue encore yembela nzambe na Dewe voilà OK d'accord na Dewe mais il y a une sœur, il y a quartier, les qui n'a abbé en France, abbé David, il y a un encadré ba chorale catholique, des fois peu ba comme aux ouanga, il y a un lobina ya kaka to ebi ke ozo baptême te chaka biso ka kwa na kenda lisu kuna et jusqu'à ce que mes parents ont décidé que nous autant en Afrique du Sud. Voilà. Ok, Afrique du Sud. Et puis, on commis Kuna. Avant que nous, Afrique du Sud, nous avons Congo déjà en 2007. Ah, on a déjà avant Kenya. Ok. Surtout, on voyage jusqu'au Kenya. Nous avons Moko, Natika Mwasi, Namwana, et Panabiso. Puis moi, ça région en Afrique du Sud après. Oui, après 5 ans, Thomas Silsibetid, d'accord. Au comme en Afrique du Sud, expliquez sur l'Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le lobby, vous allez chrétien comme un peu musulman, mais en Afrique du Sud, vous connaissez d'abord qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Oui, en Afrique du Sud, ami en Afrique du Sud, au jamais journée mobimba sans naïmba. A tapé dans le quartier, il y a un quartier qui est sollicité dans l'orchestre ou un mini na Congo. Entourage n'a pas les musiciens mokili parce que mère n'a vu maman n'a pas dans ma position et lui les musiciens Congo c'est baby comme dans ma position approche rapide donc c'est là dans le quartier latin tout soutenir quartier latin la cause de maison mère ou tout soutenir maison mère et mais tellement mes parents balingaient classe. Ça on a compris, mais est-ce que tu comme dans le niveau Afrique du Sud? En Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé après dans le temps comme l'Afrique du Sud? En Afrique du Sud, nous allons être chrétiens, mais nous allons être nandaku. Oui. Ouais. Nandaku. Nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église. Nous sommes quand même l'église d'Afrique du Sud. L'église, bon, l'église est belle dans il y a des chrétiens. Nous à la déci. Dans la décision, on télémela déjà ba pasteur. Mais juste par rapport au comportement. Comportement, bi ou les canards à l'église. Et na décidé que na fanda nanda na kinda l'église monte. Voilà. Et puis, mais na prière nanda. On prie nanda ku. Et puis koye muzo moloka yo mona parler. Na imba nga mona nanda ku. Alors, mais déjà, awa na ndeto so na yo apo komaki musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre-temps, moi, je suis déjà dans Congo, à ça rejoindre déjà. Rejoindre. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Parce que, bon, apparemment, comme un musulman, comment nous sommes maintenant, parce que vous avez déçu. Donc, comprendre, déçu dans l'église, vous avez monté, comme déjà déçu, dans l'église, au Fandi, mais, comme un musulman. Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à déception pour l'église ou bien non, nous avons déception pour l'église et puis spirituellement, en Afrique du Sud et comment aussi spirituellement. Oui, Moussala, ok, oui, Moussala, ok, donc autant qu'il nous a Moussala bien té. Tandis que mon aime sous Moutou, Botangane. Il a vu ça là, au progresser, au nité. De ma belle famille, on va aller à musulman, va comment conseiller, non, mais quand nous islam. Belle famille, non, balanani. Famille, moi, c'est non quoi. Donc, ça, tout comprendre bien, parce que tant que balagi, moi, je suis dans un musulman. T'es, aïe, zalaka musulman. Alors, moi, c'est quoi, comment? Et il y a maman na wamba longwa ba koma ba chrétien. Mais tant au bali azaki chrétien. Chrétien. Mais ce que papa n'est pas musulman. Na bande connaît ça. OK. Ce que bangonde côté papa n'a pas ko influencer yo. Ba communauté ya ngai. Par rapport à ba souffrance na yo maram tozo ken. Mais quand nous islam.
Et tant à côté islam, c'est vrai, bah porte fou, moi qui est belé. Mais pour moi, expliquez d'abord besoin. Quand pour la prière, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pour ça qu'il va pratiquer. Tout ça, va pratiquer. Tant qu'on a pris, on a commis frère na bango non. Bah frère peut bah comment il là on nini au salanini. Aussi ouverture en fait. Aussi bah ouverture misala. À travers bah negonayo musulman voilà. C'est bah ouverture. Voilà. Il faut moi marquer belé. Mais na commis musulman mais na l'autre aka ndoto na kati ya salité. Na salité. Et na l'autre ndoto mo boye na bunga ki me na kati immeuble mo salité muninga mo benga nga libanda nga na senga na koto na bungi landa voix na ngobima tant l'état na olinga na landa voix na na matabe escalier na kutiba biloko bien na nzela nanga na zo nanu biloko oya bien l'état na ozo nini biloko ana bien voix na ebungi no monote ozapi na bungi et na lamuki na ndoto nzambo ebisanga na tindi na ndekono ayo bimiso place ana oboy et biku amina ngamo totangane Kasanda Chibasu en Afrique du Sud frère Kasanda Chibasu il pas l'autre même ndoto kenga na akota salité mais tellement na les influents trop na Afrique du Sud garçon moi propre ni tant ebisanga ndoto ne na boya kiam quoi na boya ndoto na et jusqu'à ce que nazu musala na sala na ni World Marine Energy les donc basala ba supply ya ba bateau pétrolier manager na ngazala ki chrétien yesko azala so monga na simbi Coran et sina yo okeli felo yo na buko me mako okeli felo nenga tellement jo na musala epekisami ke tolobaka makambo ba religion il faut to garder diplomatie ya musala mais yende nini yi oloba na makambo ba religion na ki expliquer sinon te no ebisa ba kondi l'état no ya na expliquer amona ke na kanga e kanda o gigite makambo nzambe ba discuter ngote na moni wana kanda obenga nzambe na ese ala esingala nzambe te na monoko na bino ba congolais na ese nzambe esinga ala collègue no aza sud-africain mumbele babenga ba kuna babuo OK comme on est Vincent Fanasia na ese babenga ke nzambe esinga kendo ebisa nzambe na confuse wana na anglais na confusion ceux qui n'ont pas chrétien ba Jésus Christ aza mwana nzambe pas nzambe ceux qui n'ont pas musulman ba ke aza ka simple prophète la ki sanga nzela nini na landa sinon te c'est nzambe wana no senga alate alate wana siko na osala prière ba musulman so sili exact tamoto tombola maboko likolo senga ala biloko ni solingi siko na tomboli maboko likolo oliena loba ala makanisa frère anezongi na bandelo ba nzambe so ina keli felo na chablem na nga sirio l'accent nzela ni nalande sila nango jour on a ndo sala butu on sait déjà combien d'années na kacha Islam na sala presque 10 ans. 10 ans. Ouais. Donc bah fait aux autres bah makambo zolo bah uzali na 10e na yo année. 10e année. OK loba. Donc on sengi na nzambe ala kisa. Confusion aux ana kata. Oui, sinon te se na keli filo na cha blème sérieux na blème non blâmer non responsabiliser. Oui. Et si li na ope na bosen na nga jour na sala butu et surtout to sali musala to kima mon placement aux repos parce que ngala kimi place sana na fandi nazalais tellement fatigué na komiko donc nzoto ya fatigué mais neti ba organe lali mais misuna et mona dans français va bien sondambile je crois oui misuzo mona Sko natala diku Jésus-Christ abimelinga lumière mais quand tu te Jésus-Christ Nabi
qu'il y a Jésus-Christ par rapport au Tomonaka na film image te que elongio na mona na film to ba film total ka soki ange abimeli mutu lumière ana ngasko no lukana tala ye à travers lumière natali longine mais nakoka ko fixer été ndai bisinga ke ezanga Jésus-Christ mais kana bisao que aloba donc nakoko aloba makambo aloba na anglais aibisa na anglais there's no way than me donc yana nzela mususu te ke ngai na kana biso aloba na 3 fois nzela mususu te benza nzela na ngai bu alimwe donc yonga na vie no betsa bande ko mabakute na bi bande ko bilo baloba biso ba noir to na nzambe na biso kimbango bobwe nga na vie o nga na mona ya passe moto convaincre nga que Jésus Christ a nzambe te to bia nzama mindele donc ya passe tant aloba na nga bongo alimwe ya te ke no loba po nazo mbongo ube batu balandanga po ngala loba toujours eza risque na mutampia kasoka bongwani na yuma soka bongwani donc Jésus-Christ singa there's no way que nzela muso ezate ke nzela na a disparaître tant a disparaître ngana kimi mbangu na ndako ana sala milimo mabe bimelinga milimo mabe ngala benyo milimo mabe melinga na bimi libanda ce que zala hiver malili betinga na okokalisute na lobi angana musulman na koti na salle prière wa musulman elo monte sala melanga na lobi so eza yo Jésus Christ kitango na bongiseli ya kofanda na fandi kabwe ozongi susu na zongi lisu na position ana aye lisusu afandi na même kit ay singa gigi esanga Jésus Christ na tika obanga na ena biso ke ezanga nzela mususu te kakanga Yesu na telemi lisu na bima libanda malili nyose silelanga libanda milimo mabe komo landanga na kepe na zongi ndaku nanga na kuti femme nanga zale na cuisine olamba bijunda ya Tio Feva Orphée Amram je vous salue na kuti olamba ngaisko na obite nalala pembeni nae neti yana cuisine nalala pembeni donc esprit mabe ane ebimelanga ya omona ngo ebangae tant na lali pembeni ne ana lumière mo wutinga na obite so na beteli o sepela o akomi koma chrétien chapui et donc na lali lumière moko boye uti na likolo ekotinga na mutu nde na tali boye na plafond na moni lidusu ya te na tuni libanda moye eza ya singa meto na hiver na moyi yozonga tongo kucha zola na tongo donc asala misala tongo o lumière et ate na boye bise na lali tant na lali ndesko Jésus Christ ayelinga sko na ndenga ndoto ebisinga gigi que la paix soit avec toi tiko bangezanga Jésus Christ yo senga ke olingina la kisonzela nini Olanda ya ona yo la kisonzela tant alobena ngala que la paix soit avec toi pe ana banana botama non okape ona yo kaka jour anate et puis aïsinga na lingi osalela ngelo monga sko to mo solo la sko na ndoto na isi na salelo ni o na lingi okoma ote na ba lieu public ba train transport public libanda o bisabatu ke je reviens bientôt na isi ngasko na talinga ni nazalaki propre je no mo bwa lo lingi makambo minene ba mona ngana oteya na ba yesu panga na c'est Jésus c'est ngangelo mususu wana te o tenga na lingika wana na c'est d'avance kuti na ebina mambo ba bible te wani te ona ocha maloba kati no na c'est d'avance pe na bible te ona otinda mutape so bible na c'est moni ngana lingana ngati net ba pasteur balata ba cravate ba nini ngana zala ba propre na ngabo ngana lingi okaneti oza
mais salaka ko ngana lingi. Donc Jésus qui s'appelle lingi wa ndenge ozali. Ndenge naza. Salaka ka oyo ngana lingi. Yango nga nazala se mutu a critiquer pasteur physiquement. Naloba souvent ebi oye basolo la nanzambete. Aïe nga salaka ko nga na lingi. Na ese ça va ese nga tongo lamuka kendo bando te ya na train lelo. Ndena la muki na pongi na esi femme na esi tamaka na moni ya bando c'était la gloire à Dieu Jésus les appelle Jésus na betele histoire ni osoni banda ki nani donc na kepe musala na koti na train esprit ne ndeni bando te yanga siko na komo boya te bat ba talo agigi nani siko ba mona na bando te se ngati asinga bon zelana la kisoke na te ani parce que ba ino que Jésus Christ revient bientôt bat ba ça que déjà na esenga te oteya boué esenga ka teya que Jésus repentez-vous Jésus Christ revient bientôt non ya na bisi pour Afrique du Sud baba te Afrique du Sud bandimanga que Yesu culture ba vraiment basé na culture na bon ba bokoko na esi ngana teya donc c'est les ouïe là mais yo na rejeté tete esinga bizelana l'action na batebele ba sala mwana mo ba tele mwana mokie je crois azala ta mineur abandi te yo la Jésus mungo esinga moni yo kende ce train si effréné changer wagon kene na train mususu ndena kena na wagon mususu na ando te ya ozu quand même courage na bandi te ba tunyoso calme bazo kanga nde mutu mwawe akomi papier papa bakiti na train fini nga na liboko akiti na train ngape na lobi on so apesinga mbongo ba no ka ba pasteur ba chrétien ba kabela ba pasteur mbongo on so apesinga mbongo na kitika na train boe na fungola papier na mutu ana komi na anglais Jesus Christ send me to donate you a Bible. This is my number. Mon téléphone tout ça. Est-ce Jésus Christ a tenu na salodon ya Bible. Numéro. C'est marambozo le vivre en peine de bizarre. C'est une histoire vraie, papa. Ngala mona marambo bel. Bon, tout que na place ça dit que mutatike lio maloba na papier. Na papier. Obengaye. Finalement bengaye pour la Bible. Oui, na tie na poche no. Ngasko to na tangi no. C'est que muto to solo le na ndoto. Et ça Jésus solo ko po lobela nga otindela nga mutu apesa nga Bible. Na bomba papier no like sa forme na nga na bombi na poche na ke musala na retour musala lisusu esprit mo te ya lisusu na ngasko na mo discuter ponga banda kala avec vraiment on ça vraiment contre volonté na ngai na c'est ti na sala ki on déjà na tongo comme ils ont te donc au moni nzambe soki a esprit mort yonga na kama ba prophète alelo ponga nzamba l'accent bilo mususu singa tala frère mekolo bateze la omona ni no suki sala ki sona suka ya likambango ma biso olobate pe o vivre ngo bimine ti témoin na fanda bwe aisanga teya na bando teya scott na ndoto na ebisa kai ba Sud Afrique balingana wa mambo ya nzambe te ba yo betanga pomba ba wa xénophobiste ba oboma ba étranger donc na bando te ba ando cha makelele na train makelele la makasi izoka na Sud Afrique koyo voana nga ekauka tango ekauka à partir de wana pe ayako ebisanga ke so oteya na train ou place au moni bat ba cha makelele yo matisa volume esprit nange dominé bango ba fandanie voilà nge comme ni to kauka skonga na discuter na mutema au moni mambo tinanga na ebisaki o mena munoko na oteya na ebisaki o bato ba teti yo ka te o moni mambo tinanga o na siliki to na kiti na train na gare na ngai nataka Sud Afrique mo alandinga pasta Sko tellement na kana na ese na pasta te benga frère na pasta te ese na te oza pasta na ese na pasta te oza pasta na tuno lingi mino na ngeka na biso tango bando teya atamba tu bando cha makelele makamnyoso o bando teya na ni tu bando lobelanga fabi
c'est solo pesanga numéro na PCP numéro na qu'est-ce que donc message les kaki non non on va dire ça là de la qui faut mettre le numéro bible mutuana singa nzambe to benga bika basi balinga ki mona messa to bengi pe mutu angwa to kata pesibiso bible apesinga bible wow et puis après au longwe na ki musulman bala mo na longwe musulman na cause koma na église nini branamiste en fait après comme on a ba révélation sur le ba mo changer na pour na comme musulman na comme l'église na zo baptême ni ndamba bisinga na otambu so be église omona mambeleka na be église omona na lingio za la différent na bango Mettons aussi baptême na église na pas branamiste ba pesinga pe baptême bobesco ndena romona ba comportement elega la kati église ya pas branamiste ni ngo mabona ki mona mabeni te hypocrisie bele batebele ba sala nzambe pona donc ko sala nzambe comme neti gain quoi gain pain donc Jésus Christ fond de commerce ba sali neti moyen de vivre timi na olongwana nzambe faut tende na témoin de Jéhovah. Pourquoi dis-tu témoin de Jéhovah? Pourquoi dis témoin de Jéhovah le sou na mona et na témoin de Jéhovah déjà ba oté à ton déjà église et oté à que Jésus Christ azan nzambete yeba déjà église ana et ana bobungi na kati na longo témoin de Jéhovah na ki et pas ya babinzambi nzambi lesko na mona de réveil na mona sko ya suka koleka ndesko nzamba la kisinga se nzambe kasi na sala l'église na sala tadi nzamba la kisinga te l'église no yangwana na ndoto sko ngala tellement na sambela senga na sala l'église la kisinga église no ngwana dizozapi donc cher achango na rond-point leti balabala cher nanga na rond-point donc venir église nanga na balabala donc c'est ça donc banoté na balabala na balabala kanita yebisanga il faut te na ba place publique ba bis ba nini yo église no yango wana et puis ba makambo ba covid na fanda bwe na lala la kisingai nyama moko le kaba immeuble zo kweya batu bazo kufa ebisinga mais ko banga te ba oyanga déjà na chei bango bilembo na mutu. OK. Donc na bete la paix femme na ngata makam na mon jour covid e banda na mokinde femme na nga ndoto na lo baka voilà Afrique toujours Afrique du Sud pour y kala mingi te y kala mingi te na gacha ya poto awa mais sikoyo okomi na ko prêcher pe libanda oui avec recommandation baba na sa captain ba e ba no sala wono te na donc ko gisimu kanu nzambe ndenga tinda ko sala ngo et puis après sikoyo au long Afrique du Sud yo za sikoyo na kata Belgique oui est-ce que vous connaissez toujours mission là bon en Belgique c'est que j'ai remarqué donc côté ya mutu nitinga no toza we c'est bon mais na ba bis na ba métro na ba nini donc non mon net na bandate na ko bandate vous avez compliqué mais na senga nzambe volonté ne et ça la m'a fait sanga orientation voilà après orientation parce qu'il n'y a pas longtemps à la Belgique comme la mingité donc mais on continue toujours au ministère nayo mais ce entre temps on a aussi dans le studio c'est ça hein on préparer album nayo il y a 6 titres toujours la même qui sur parcours nayo mais tout vraiment qui album nous a préparé expliquer d'abord biso ni nous a préparé ça nini oui album na titre na les l'ami fidèle l'ami fidèle c'est Jésus quoi l'ami fidèle. Et ma première chanson on déjà na YouTube c'est Batubabeti Bro GMM bon mon titre l'ami fidèle et non le bas sur atrocité na ba impunité ba injustice c'est ça na ba famille tina mokili et dans tout ça non là que ça batuke ami fidèle na nyonso wana et à Jésus Christ.
La désolation sans consolation, mise en relation. L'hypocrisie règne dans le monde avec une fausse démocratie en préférant Barabbas à la place de Jésus. Des familles se séparent, des amitiés c'est disloquent. Amen, 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 amen. Oh, bah, on découvre on a raté émission d'Abisso également. Donc, titre, donc, il y a Oyo. Mais, aux gens, 6 titres, est-ce que tu vois, moi, bah, différents titres, ni nous avons préparé. Les années, tu as le boss, oh, bah, tu vas découvrir, moi, je suis Zanine. Ouais, Moussou, Eza, Jésus l'amour. Jésus l'amour. Donc, Mbinze Momo Koana. Habité sur au sale extrait pour oui, sur rapidement. Oui. Il a laissé le ciel son trône glorieux pour que toi et moi nous soyons sauvés. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique pour que toi et moi nous soyons sauvés juste pour l'amour. Pour l'amour, mon amour, son amour, pour l'amour. Jésus-Christ est mon amour, amour, pour son amour. Extrait, ok. Vous avez mis la français, c'est ça, je pense. Oui, oui. Ma préférée qu'est la français, anglais, linga la pesa. Ouais. Et pour peuple nyon sanzambe et message comme là-bas pour naza un peu bilan. OK. Mais entre temps yo samba on ndaku awa be diskutu ba binzamizambi makambo zo leke bele kuna na samba la ndaku et na partage na bande ko na mais ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc il goes à l'après quand précisément maybe avant fin de l'année déjà. Oh ça. Oui. Donc j'ai déjà né. Mais alors là quand même avant tout ça tout le bilan sur makambo zo la binzamizambi ça va déliler c'était une espèce de yemba. Amisi pe faux pétage. Yo mona dia makambo na kata l'église wana ni nango loba quand même na moi ba potopoto zo na kata bangomba oyo si dit à quoi parce que bon za na kati kuna tenti ba déliler sur na ba faux pétage makambo na mabe loba ni yo regarde mes années. Ce qui total net na 1 Samuel je crois 3 à 10. Oui. Tant Nzambo sala appel à Samuel, a bengi Samuel 3 fois. Samuel. Samuel a kanisa ke limuta a bengi. Siko réponse à Élie ezalani. A ça Samuel ce qui 3e fois bengi yo loba ke papa ezang ngaye yo lobelanga. Et Élie a reconnaîtra qui que Dieu l'avait déjà rejeté. Élie a ebisa qui a reconnaître que Moutobenga Samuel les Nzambe. A ebisi Samuel ngai na eto solo la lisusuté a rejeté nga déjà. Mais s'il te plaît makambu nyonso akoyebisa yo kobombela nga te yebisanga. Basali na biso ebele ya Nzambe basalela ki Nzambe. Basalela ki Nzambe. Bazali na mission moko boye Nzambe apesa ki e enso na debi na e ni bandeli nazala ki bien. Et il y a un moment donné Nzambe amoni ke akomi ko sala skolo poso. Atiki. Tu vois. Nzambe akabwa ina bako. Atiki yo. Voilà. Si quand tellement tikel na caché na kala, okomi ko créer sko, okomo sala la poso. Nzambe apesi no message te au PC message. Voilà. Donc une révélation Nzambe. Il y a Nzambe. Eza netinga na ebiso ya na makamsu Nzambe la kisanga ebisinga koloba na ete. Ngaso na lobi est-ce que eza makamwa Nzambe? Balamo ako changer. Eza neti ebisinga ke gigi na voyager lobi kolobela mutu te. Koloba. Ngana koloba lobi yango yo changer na date. Sko batu baloba nya escroc. Oye sala malele pa basala ebele ya Nzambe. Bobo ya ko reconnaître neti Elia reconnaîtra ki ke te Nzambe déjà atikanga. Preuve ane Samuel tangwaye
nzamba yebisa yebisa Eli na oboma libota ne nyonso Samuel aboya ku amoni message ane amabe fort aboya ko yebisa Eli Eli abondele pardon yebisa nga kobombela ngate yebisa nga tala grand neti Eli o nzamba salela makambo ebele mo reconnaître que nzambe si atikanga mais basel na biso lelo tellement bolingo reconnaître bato qui m'appelle siko yo tellement siko oboyo reconnaître nzamba komi ko dindiso siko na poto bato ba mona ba comprendre bien. OK. Donc azako groupe ça bon ka o ba mon bati. Nzamba oui nzamba aotiko siko bato ba comprendre bien. Ebele mona nzambe déjà Atika bango azala pour la mission concrète. Ton mission a déjà si là qui a commencé les lanzoto nzambe azali souté. Quand Jésus Christ moi nzamba sala 33 ans. Dieu savait que après 33 ans sous cher il comment ça là. Parce que Jésus Christ azala qui Dieu incarné dans nzoto. Ouais. Prévani kawandole la paix son nzamba tiki nzoto eleli pourquoi tu m'as abandonné. Voilà, ça c'est vraiment c'est grave aux les ganakati ba ya l'église ya on peut ça là quand même de on a biso à Kima mais ce que yo yipsangai est-ce que makambo bango basala kawana ba passer wala osala ezali quoi est-ce qu'ils ali pour la gloire la bango pour na mbongo mtuti na bango basala bongo ou alors c'est quoi parce que basaka la komba Jésus Christ na mno quand même bazali peut prêcher pe kitoko baloba pe malamu mais kilo nango poussaka bango bazala égaré ndenge ba commune ndenge to romona bango siko ezali bizalo ko sambo eza gloire à mokili na loko sambongo gloire à mokili na loko sambongo dernièrement na tel ba pasteur mon pasteur azobwa kila muninga ne pasteur jeton voilà bazo swana makon deti ezala wenge bazo swana bazo swana raisonner ce que pasteur a bongo parce que la Bible nous dit quoi nous dit d'aimer nos ennemis. Pasteur a bongo est-ce que a ko prêcher paix l'église na on a tena bandimi ba hollandais ba aveugle parce que s'il doit prêcher la paix il doit commencer par lui-même comme exemplaire koluka pe na bande konenyo so bana nzambe soko moni bana nzambe mi bale ba komo suana bongo ezel sou bonzambe parce que la Bible nous dit quoi il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Voilà. So moni l'église oh tel me la donnanga tel me la donnanga ni comme ba désir charnel et comme pour mbongo pour 5 ministères nzamba pesi biso za pour te servir ensemble. Oh y en a don pasteur au prophète au guérisseur c'est ça. Ça c'est important, c'était vraiment plaisir à vous partager plateau Nabiso le dernier virage avec mon frère Guigui, donc Broger MM, au Touyambi les lobos qui témoignent naïe parcours naïe, c'est vraiment édifiant. Azala qui est chrétien, a commis musulman zongi chrétien penzamba l'équisi la mangoma. Ake d'abord qu'on a comme un branamiste, alors qu'on a accueilli et pas témoin de Jéhovah, qu'on a pas moni ba makambu, ça nzam dotinda qui a kota a comme la église de réveil et voilà le oyo makambu so ya yebi donc azali a guéri vraiment ningaza a frère nabiso donc azali ko sambela nzambe na bosolo azane na ndako et puis nzamba pesi mission ya kotia na balabala okomi na Belgique ko bana kotia balabala te espérons que nzambe akotalisa yo nini okobanda pona kotia bandeko na balabala tozokoma en tout cas na suka ya mission na biso lelo ba bote mingi na Picho Pacho de Norvège également au Landaka biso partout alors le bano suka ezanini na message tout ça de l'eau awa et puis bon voilà batbazo ya koluka penze bonayo ni no koloba pour tout ça cette émission bon et l'eau na kolo ba peuple dédié tous à la focus eza concentré na lilo banzambe la plus grande prophétie c'est la Bible la parole de Dieu et Tobo sanate que biso to na rendez-vous mon à Jésus-Christ parce qu'il revient bientôt. Donc c'est ça comme message et on y salinga yo ka musique dans là et on a sali pour la gloire à Nzambe abeta bro GMM ami fidèle. Et le 11 novembre nous avons un concert na
centre culturel ya Serein mana nzambe nyonso ya Liège oyo balingi baya ko soutenir baya tozala ba artiste belé ba obeta wana eza festival ya marché mondial. OK. Ba invité nga frère Nabino et ozala bien. D'accord. Na invité ce na kopesa ba remerciement na ba kopesa remerciement na ba to ba soutenir œuvre nzambe sœur nanga Fifi Sampouz à FNAF et maman na paradis et sœur nanga Odette Chibambe femme d'affaires na Kin et sœur nanga Bobette Sampou sœur Elodie Li Passa et sœur nanga Judith Lumba Katila brésilienne Persil Misenga honorable Persil Misenga na Congo na Robank et Farida Chioyo Dada Moulemo na Liège et Landry Moulemo l'international Lebo Moulemo Rita Moulemo et Jenny Mwanga Moulemo Lina Mwanga Moulemo toute la famille Moulemo na Liège et sans oublier Trésor Ndonga na Liège et Samori grand artiste na Liège aussi. Samor King, que Dieu vous bénisse tous. Merci en tout cas pro GMM frère Guigui. Voilà, plaisir en tout cas pour cette émission. Tout comme Nasuka cette émission. Merci à Bato Boulandibiso partout à travers le monde. Tout comme Nasuka, on a besoin de contact naé pour Bengi. Voilà, donc bon solo là frère Nabiso, on te envie dans 4e émission Nabiso. Boutika madame Musika vous allez partout vous êtes. À très bientôt à la prochaine numéro. Ciao ciao. Ciao. Ces gens ne changent pas.